Zaya bimba Mono kimbangu Zaya bimba Wamono yenina Kabena wakaka Kulena ukila Congo Braza oye! Congo Braza oye! Congo Braza oye! Ebandeli ya Masango. Angola vive! Angola vive! Angola vive! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimba Ukangani oye! Papa Simon Kimba Ukangani oye! Papa Simon Kimba Ukangani oye! Kusimba, Kumeka, Yankele, kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi oyo tokozwaka mate ya biso ba jeune oyo ezali kolendisa biso makasi. Soki totali malamu ndenge mokili ezali kotambola pe likambo tata Simon Kimbangu ndenge ezali kotambola lelo oyo na tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani elingi koloba ete mai nyonso batata balobaki na biso batikelaki biso yango nde ezali kokokana. Yango lelo tozali komona eke Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kozongisa biso na makanisi nyonso na maloba nyonso oyo bapapa batikelaki biso. Ezali komona nete surtout biso ba jeune nyingi maloba bapapa ntango balobaki yango nani tobotamaki te. Bamisusu tozalaki nanu na kati na lingomba kasi tozalaki distrait tobandaki kolandela yango te ntango bapapa bazoyebisa biso yango. Bamisusu be na ntango wana tozalaki kotambola na banzela mosusu awa teye kososola eke nzela ya solo yango oyo yango nde ndenge toza komona kotala yango Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kozongisela biso ntango nyonso maloba ndenge bapapa balobaki po ete epesa biso mayele. Donc maloba ya bapapa ekomi na biso lokola maye makomama na mokanda tata Nzambe soit Bible. Tango bakotangelaka biso Bible soki basengi biso chapitre okokanisa chapitre yango eza ya sika na kati na Bible. Nzoka nde chapitre wana ya kala ezalaka na yango kaka bakotangelaka biso yango bakotangelaka biso mokanda tata Nzambe mikolo nyonso tongo moi butu bazali kotangela biso mokanda tata Nzambe bazali pe kolimbolela biso
au chapitre mosusu aussi oyokaka yango batangi kasi oyaki ko comprendre te chapitre wana elobili yango lelo toza komona na maloba bapapa bazali kozongisa biso yango na mikolo oyo tozali kolobela mingi likambo ya date ya le 12 septembre bapapa lokola bavivaki likambo wana ndenge ebandaki na 1921 bazali mpe kolembolela biso yango biso bandimi po ete tozala sage parce que na lingomba ya tata molimo santo tata Simon Kimbangu objectif na yango suka na yango epwe biso nyonso tokoka kosepela pasi ezala te ya solo pasi ekozala na baye oyo batosi te tozali koyoka tozali kolanda kasi ntango totosi te wana ekokoma na biso mpasi tokanisa oyo ezalaka na Noe alobaki basekaki ye suka ntango likambo eyaki bandi kokanisa soki toyokelaki na biso Noe boye eyeli biso te kasi na batata na biso papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dangina Gontima balobi na biso ete bango bazokola ba Moïse te na ntango ya Noe kaka 8 obabikaka bananga bakota maloyo apapa balinge biso nyonso tokoka kobika tozala na esengo malgré ya mpasi ete kozangaka te kasi malamu eke biso nyonso tokoka kobika yango mpona lelo tokolanda nanu maloba ya papa Mfumu Alongo papa Diagenda Kuntima tozolobela mingi mikolo oyo likambo ya le 6 juin oyo ezalaki envahissement ya cité sainte Nkamba pe le 12 septembre mbotama pe kokangama ya papa Simon Kimbangu pe réhabilitation nyonso mikolo toza kolobela yango tomekanani koyeba bapapa balobaka nini na ntina ya badaki wana esusi na bango ezali nini topesi nzela na presse tokoka kolanda nani mpe na ntongo papa alobaki ete biso nyonso mokolo mitano tokokende wapi na Madinga ndenge papa alobelaki yango tokende koyeba na Madinga ntango wana makambo nini ezalaka kuna na 1921 na le 6 juin wana presse Moussama papa Simon Kimbangu Mobadi na le 6 avril 1921 Moyuma Kamaleka na le 6 juin 1921 Papa lui attention Bayo bakubanga malamude bakena pembeni pambate aninga kitende mutu moko abeta mutu ozarabana papa solo biso batukotonga mukimo donc eshaka tokokanya na pai mususu tokamata biso sasa na tomeme kuna katolo wana biso tolingi neto benga na ye pambate mpasi ese kina mutu mwindo c'est-à-dire vraiment bokalanga mawa lelo nazali na ngai na yangu esengo moko ya ndenge mususu pamba te tozali kokuma esika elaka soko na badi kosirika lisusu to reculer encore vraiment bino momulingi komona kapasa bato mwindo kasi ndenge nini nzambe asali biso ale ngai soko na me simplifier ntina ezali yo mpela na ngai na kokumisa esika mabe te simplifiez-vous c'est tout nga nazali mokonjude bakonji babwati kuna bato minene nga mama Mfumu Alongo alamiri nga mfumu wada mikati na tuti oyo eloko apesi ngai na lei bato bamokonji te mokanisa te pamba te bufukami papa azali mokonji papa azali naye mokonji te nazali ndeko na yo
bele bawo ba ko file lo na buto bangwa ne ba sibe yi so papa dala kana bangona na ka se binu pata ba yi banga izal mo amoke ya ke izal mo pas izal fote na bidute izal ki on dirait obstacle pate to franchir na isika tesi to komi sikasikawa mutu na mutu atinjina à s'exprimer. Mais ils allaient peut-être utiliser la violence, ou bien qu'on fingana, ou bien qu'on tongana, ou bien qu'on pense à du sous respect na mutoyo, à ça n'a eu de bosote, ils allaient négocier. Dans les corbeaux, mon corma, il y a un tozale kiawa. Bazar ko le kakade filiawa. Bango na yibite soko de kamni bango na jwana ki. Bayako bondi la bisawa na kanisa bazala ki vert, c'est-à-dire compris à 5 personnes toujours bazala ki mitano bayako bundawa to ko yimite ba korbo wana te awa ezali na ko papa se moki babo bo vanda ndenge to ko vanda kana papa ko lutu na papa ko mbanza na ngai bona na biso to zali ko kende pate to kuma isika na biso ilaka batata na mama. Le 12 septembre prochain, réhabilitation à papa. Mais ils arrivent comme beaucoup de événement tellement important et que ce que tu peux dire, ce que tu veux dire, c'est maman, est-ce que batata, bana, est-ce que tu peux se là? Ah, tu réhabilites papa, moi tu te sens comme ici. Mais si on se faisait se préparer pour tout ce qu'on veut ici, dans l'orgueil, tout ça, mon andenge, bagoté à kabiso mokolo na mokolo. Bolingo mibeko misala. Makamu misato yo, to persevere na yango. To zali ko kende. Mpusa izali na yo na ngai. Famba te tata na bisu ndenga ni maki kumona pass andimi yango basala kaye nyonso tu kasi ale makite oyo makambo manso mabongisela kaye papa limité pona yo na ngai to mona balama 70 ans après izali tamu na yo pate to kuma nano esikawata réhabilitation le 12 septembre. Le 12 septembre 1921, Papa Bakangiye. Le 12 septembre 1887, Papa Boutami. Le 12 septembre 1991, de réhabiliter Papa. Mais événement, on a vraiment, il nous a comme on a voulu qu'on aille au Papa. Donc, comme tu as dit, comme on a au sérieux, yo, derrière la Papa, c'est moi qui m'a dit, n'a comme on a la yo, il tomba. Mais ce qu'on va voir qu'il est venu, c'est là comme on a. Matwakuloye kasi bangote ko bakaiza la kabango e bogo lelo nini mawa soni donc ça date avec soni te kemi bongita donc ma bindi man dibate dibate wa balu ngana dibanda wa yakubundi sabiso mais faut tout ça ko tiwala mo tuté. Donc, si on a maman na batata ndenge na sina lubi vraiment de kambo yene kiawa et zali de vie de moko monene c'est-à-dire ngai na moni angolo kola iloko pamba tena moni na ngete soko de kamoni wana na moni amoti na ke yango ko pour retarder biso juste de malamu de toke na malamu mpate sele ki bana batunde ona majira ndenge mwaye ko bogote iloko izalite toujours na mututo kama tiba vitoto rotoke na Paris kasi na moi na kala si mwana mayela wazalite atotika bende ngona totika na ngona te bi soto ni ninde to bongwana o izara ko sala kama ninga ili fo bi sometele kama ngo yangwana bokotala ne si wana ko sengo bilimbi se to kotala kaka muntu mwindo anongo wapi tumi bongisa izani tangu na yo pate ko kutamikano ya Tanzania na kwali za elimu sana lata ila mawo ya pua oye denga na lata ila ma dingo mususu lata ya bo wana de ibudira ko yitumba
esika yonso tu yozali ye azali na yo wana tozali mpona kofinga na te tozali mpona kotonga na te po ate tosala mabe te me tozali bana elaka malamu nde tokokisa bilaka wana topersevere liboso mpasi esego koyaka nsima tata ntola alakisi biso makambo ebele na kati na mikolo oyo bato nyonso bazali koteyaka namoni ete solo likambo moko bazali kokamataka yango wana ekokumisa biso esika elaka bango nyonso tu lavage na bango ezali kokenda kaka esika wana yango wana malamu nde tolanda makambo wana baza koteyaka biso tosalela yango po ete tozwa lobiko na lobiko basanga bena nzambe apesa ngai nguya mpona na papa simoki mbango kopesa mwana ndeyo azala nzoto kolongo po ate asolana na biso bobali koyimayima lisusu bolobi ete kasi donc bosengela nga libondele wana na papa pate apesa ngai nzoto kolongono kuza kuyimayimaka kona na nsima nini kuza koloba nini yo moni papa simoki mbango alekeo papa simoki mbango azalaka ngai te ngai nazali liengeza komtima kimangisa ye sepela na yo kamata drapo na yo tie na loboko mobale mema yango esika nyonso kokenda lekisaka ngo liboso na yo po ate ngwala wana nzambe ekisila biso yango kamata drapo na yo kotika yango lisusu te bana lelo tookani kamata drapo na yo oyo ndenge basimbi awo drapo ya ndenge mosusu simba yango kitoko kotika tene mabotolo yango solo okokuzala na mawa na mokolo wana nga nalisalaka na tata mokaramoso esika oyo akomi ko na nga na etikala wa esengo donc esika wana tokamata drapo na biso tomeme yango tozala kosengaka ete tata na biso mokolo wana akamata eloko wana azwaki na papa na tata nzambe na koli yezu ndenge po ate abwakela biso yango liboso nde tolanda tokenda kokoma esika elaka tobokosa marso wana tokokani kibangisa ye kamata drapo na yo te yango liboso nakomi na tata mwana mpe ya limusango amen bajelo ye tolandi te tolandi te tozwi likambo oyo tobomi na bitema donc elingi koloba ete na ndenge papa Simon Kimba Mukiangani azongisili biso a zero donc mama na likambo nde yango wana kolanda lisusu maloba ya bapapa balobaki nini po soki tata molimo mosantu na tota papa Simon Kimba Mukiangani atali kaka na bacomportement oyo tozali na yango malgré esi apekisi biso yango alimbisi biso kasi comportement wana toza na yango kaka yango papa Mfuma Longo alobi ete tolongola makambo nyonso wana alobi wana tozwa drapo na ye tomema yango nayebi te esika wana biso bajeune drapo nini wana papa Mfuma Longo papa aliangela kotima asengi biso tomema yango bizaleli tochange bizaleli ya malamu oyo bango bazali kotinda biso oyo lelo oyo papa Simon Kimba Mukiangani azali kotinda biso yango nde totia liboso tokweyisa te ndenge tobandelaki yango peke tata molimo centre papa Simon Kimba Mukiangani azongisi biso na zero ya solo tokokendeke na biso toyebi na biso
eke tata mwasi mama Nsilulu azali oyo toyebi na banza toza moke oyo toyebi te toza mingi toza ebele papa umba yaka nanu awa opesa nani biso bisika nyonso oyo bapapa balakisaki bino oyo fo botambusaka na ntango bokendeke na bapeyi soki bacour nyonso esili na suka bisika nyonso bokotambola na kumba tata ya mwana pe tata Mulimo Santu na lutumu ya papa ndenge apesi biso nzela po ete tomeka kotanga bisika totambolaka oyo ezali ete balie historique basite historique papa awa na Nkamba tobandelaka liboso na mai ya Nkamba ndenge bapesa biso histoire toyebisaka makambo nini esalama kuna na mai ya Nkamba soki tolungwe kuna tokeye na bakabuliri bayibisaka bino kosalaka esalama na mai ya Nkamba bokende nyonso. Merci papa. Kuna na mai ya Nkamba ebengami na Kikongo ete sima maza ya sima donc sima ezalete mai oyo epekisaka mabalade nyonso wana ezalaka na banzutu na biso. Alors toyebisaka ete ntango papa Simoke Mbango bandaki mosala soki nde apesi yo ntambo alobi ete kende kosukula na mai ya Nkamba osukula na mai ya Nkamba soki nde peut-être outi mosika bolali mais soki nde ereza bien ozwi ntambo mpe ozungi esika yo ozalaka. alo mai ya ntambo wana mpona kosukula mai wana il faut ozala na ekenge ya liboso ntango okei kuna obondeli ntango obondeli olati bilamba okiti na mai ntango okiti na mai avant okita na mai obondeli okiti kuna na mai okiti mbalaboko otelemi ya mibale otelemi ya misato okiti pe otelemi nde omati olati bilamba. Alors na ntango nezalaki ete barigole nano ebongisami te kokamola mai te oyo eza na elamba po ete soki okamoli eza kozonga na mai me rigole ezali kuna nde oza kokamola mai ntango asali ndenge wana nde ozongi. aloma bitumba mingi ezalaka kuna mpona kote ya bamama na kansi papa toyebisaka bino ndenge yango ezali. Alors soki nde oza na probleme makambo mingi emonanaka na mai ya Nkamba mondele moko awutaki na poto ayaki na mai ya Nkamba akiti na mai awumilaki ntango molayi bayaki na mama Nkako. Alors mitima epelaki ete tomemi ngambo. Alors ntango nde bakiti baki kosimba ye alamoki asili kaka ndenge ni boderange ngai makambo mingi nazali komona awa. Alors mai ya Nkamba kuna ndenge toyebisaka bateyi na bato mosusu soki otoki mai ya Nkamba bisika ezali kote biso batata likolo kote bamama mpe batiaka manzanza mpo ete batata ntango baza kosukula bamonana te. Mire oyo wana etiamaki mpe ndenge wana parceke na ntango ya kala tozalaki kosukula na batour me ntango emonanaki ete malamu mire esalema mire esalamaka bato na bato baza kosukula ere na bango kote ya bamama kote ya biso batata. alo mai wana ntango tomemaka ngo na bambuka soki okumi kuna na mbuka mai esili mwayo osala miracle mosusu ezali te. bamosusu basalaka ete soki mai esili akamati mai mosusu na 5 heures de matin bake na susu bake kotoka mai soit mbula ntango ezali kobeta babimisi sani batie na mai wana me papa alobaki ete eza bongo te. bamosusu abakisi lukola mai ya nsambo ezali nano na molangi to na bido ale abakisi mai mosusu po ete esangana ekumi kaka ya nsambo. alo ntango tozalaki kotonga ndako residence oyo papa oyo tofandi badelegation bazalaki kouta na Nkamba
baza kokende na bisika mpona koteya mpe kosala ntsinkani baza komenga biso barapport ngai nde nazalaki charge mpona kobongisa matei oyo badelegation baza kokende mpona koteya bato ntango barapport eza koya bamemelaki biso rapport moko esika tokei bato bayaki ebele mpona kozwa mai ya nkamba alo mena mai ntango esili tozalaki kotia mwa bamai mosusu mpo ete ekauka te alo ntango nazwaki rapport wana nayaki na papa Fumambanza papa bobisika badelegation bazalaka baza kokende soki mai ya nkamba esili eske soki babakisi mwa mai mabe po ete mosala ekatana te helbiti te soki mai ya nkamba esili moya kosala autrement ezali te toyebisaka bango ndenge wana bamosusu bisika bango bazalaka basysteme ezalaka ebele me toyebisaka bango bolanda kaka oyo systeme ya nkamba ndenge toza komona ata mokolo moko te papa tindike bokende otokisa mai ya nkamba po ete osokola bolanda ndenge papa azali koloba papa mama kamoso toyebisaka merci soki bolongo mai ya nkamba boki wapi tokeye na cimetière ya mama Mwilo toyebisa histoire mama Mwilo ndenge akundamaki kuna pourquoi bamitune tuna maka papa Simoke Mbango aza na nkamba mama Mwilo azali ndenge nini olia mata na nkamba tete bayokanaki ndenge wana parce que na ntango mama Mwilo atikaka biso papa Simoke Mbango amikumelaki te na nkamba ezalaki surveille na basoda yango nde omoni ete ntango mama Mwilo atikaki biso te lokola amonaki ete papa Simoke Mbango aza koya aboyaki na ye ayi kokuta ye na nzutu oyo nde atikaki biso alo ntango ekoki papa Mokonzi Abule bapapa bazalaki présent soki likambo etangamaka na bango mele bango moko bamemaki mama na bango na nkamba me likambo etangamaki na papa Simoke Mbango kyangana ntango nde papa ye le 10 septembre 1999 ekizima so ezalaki kona na ngombe kensuka nde mama mataki na nkamba alors yango nde etangamaki ndenge wana tolakisi mpe basali soki basalaki na papa Simoke Mbango esika papa Mr. Fwas bisika nyonso wana tolakisaka bango soki tolungwe papa na cimetière tokei na Zumbuda-Kela esika papa Simoke Mbango azwaki mvala lulendo soki tolungwe na Zumbuda-Kela tokei na Luenda esika papa Simoke Mbango na ndoyi na ye papa Nsumbu Simon bazalaki kokutana mpe kosolola mokolo mosusu ntango bakomi esika wana papa Simoke Mbango akotaki peut-être distance 25 mètres de 20 mètres ala mena papa Simon Nsumbu atikali na nzela alo kuna ayoka bato baza kosolola ntango azungaki atinga mendoyi baza kosolola na nani te makambo oyo tozali kosolola mikolo mikoya ekosalema na ndako na yo balongo esika wana place wana nde bazalaki kosala ntango mosusu papa Simoke Mbango ake na Lukengo papa Simon Nsumbu ayi kotika ye na nkamba soki mpe papa Simon Nsumbu ayi na nkamba papa Simoke Mbango ake kotika na Lukengo bazalaki kosala ndenge wana soki tolongo esika wana tokomaki na place mama Mbonga place oyo sere ndeko ya papa Simoke Mbango po bamama na bango babotamaka misato mama Bwimi Ndavo mama Kinzembo mama Louise alo mama Bwimi Ndavo abotaka mama Mbonga mama Kinzembo abotaka mama Bikuta mama Louise abotaki papa Simoke Mbango alo papa mama Mbonga azalaki yaya ya papa Simoke Mbango donc yende mutu azalaki koyeba ye te toza na mwana mobali na kati ya famille soki mama Mbonga ayebi ete leki na eza koya atiki biloko ere nyonso papa Simoke Mbango akoyende afunguli ndako ale na ye swati mama Mbonga ayi kotala papa Simoke Mbango awe na kamba amemele biloko donc nde tosalaka histoire wana esika mpe alelaka Likemba ngeta papa esika mpe balelaka Likemba commune ya Liboso sasa kuna papa esika atongisi restaurant Likemba ngeta papa soki tolongo esika wana toleki place moko ya mama Nzuzi oyo mwana akufi papa Simoke Mbango asekusi ye atuni bango tata bolingi nini mwana seko ti mwana seko mama eske mwana seko mama lobiti wi mwana ko seko na yeme akomela mabele ya nani alors atunaki mbala misato na kozanga kundima wana likambone pesa ki pasi mingi
nkolo Yesu asilikaka mingi na likambuana. Alors mama nana mona teke mwana kufi baje na serge bakende kokunda ala mukalisusu ntango wana donc buloko ke bayiba kipenda bible wala moteke oyo bawei bakolamuka eza boye papa mama wana donc ayiba kitilika mona bayipsa yango mwana akufi bazokende kokunda na nzela cimetière ala ngana mbelisa lisusu oyo kobilika mususu ngeta papa mama wana kumbone mama mafuta tata kumbone tata nsango alwekambo wane pese kinkolo Yesu pasi bingi alogete ebembe soki ewuti musika ekosekwa na nzinga oyo bibembe mwaye sekwa eza te alikambo wane esalaki pasi bana bazalaki kosekwa te me eyaki kokuma mama dina kaka utaki na ntumba nde asekwaki alikambo wana bambuta yakinzungilika bamonaki ete malamu tosenga bolimbisi basengaki bolimbisi epai ya papa Simoki Mbango na misa papa Fumambanza baya kosenga bolimbisi. Alors likambo emonanaki ete bolimbisi wana tata Nzambe ayambaki yango. Alors genome moko na lukengo kaka kuna kumbo ebosani moke. Alors akufaki tango akufi boye bamoni ete mbo malamu tokende na Mbanza po ete tata Ziko baka jeune wana. Alors mena tango bayaki pene ya kinlongo kaka wana papa Fumambanza tinde bango bokende kuna na lupango bobondela tango bakende kuna babondele mwana sekwaki. Alors partida wana ndeli kambwa na nkolo Yesu alongolaki yango. Soki tolongwe sika wana bakatokei na place ya papa Simon Tsumbu kuna nde famille ya papa Simoki Mbango na Bunzutu papa Simoki Mbango kiangane. Alors papa Simon Tsumbu azalaki na ndeko na ya mwasi mama Kilonga abotaka mwana bana na yeme mwana moko ya mwasi mama Kilonga nde abalaki papa Fumambanza. Donc na tango wana ndenge kuna na luenda nkolo ye papa Simoki Mbango yebisete nkolo Yesu ayebisinga kama mukolo kuya makambo yo nazali kosale kozala na ndako na yo. Alors nzoka nde tata Simoki Mbango azako bongesa place oyo akoya kobimila na phase na ya misade pona kokokisa bilaka na ye mukilezo akimia. Alors soki tolungwe sika wana papa opesa kibeso nzila pe totala place oyo papa Fumambanza afandaki kuna lukengo pendant 4 ans pona kokende kobatela mvwala kuna pe mama Mbuta abotamaka mama kwa kiaji ezalaki na 1948. Alors oyebisa kibeso totala kisabeso esika babwaka kamikande papa Simoki Mbango tokende kotala pe kuna soki tolungwe sika wana nde mukolo oyo elandaka okomone tolungwe wa tokei na tadi tokei na tadi kuna mengo pesi besi histoire kuna na tadi kuna nde mama Mwilu asalaki 3 jours na ye sima 3 jours mama Mwilu akitaki na ndimba kenge. Alors kuna na tadi kuna nde libanga moko ezali kuna helicoptère oyo papa Simoki Mbango asalaka tour du monde kuna na libanga wana kuna nde mai oyo Moïse abimisaki na libanga kuna nde mai wana ezali mama kambo ebele ezali kuna na tadi. Alors kuna na ndimba nkenge ndenge papa yebisaka biso te kuna nde ezalaki ferme ya Abraham ezalaki kofanda na ndimba nkenge. Tango totangaka na Biblia na Genèse chapitre 22 Nzambe abengi Abraham ete yakotumbela ngai mwana na Isaac mbeka. Donc Abraham awutaki a partir ya ndimba nkenge nde akiyaki tina ndako ya mintino wana nde kuna alingaki abuma Isaac po ete atumbela ye mbeka. Alors me atiki basali na ye esika moko boye ye moko na Isaac bamati tina ndako ya mintino mwana tuni tata na ye papa mena imbeka tokotumbela tata Nzambe eza wapi. Abraham alobete tata Nzambe ayebi tango bakumi esika wana Isaac amona kaka tata na yakange na maboko akange basinga akange makolo abongise bakoni sikoyo abimisa mbele po tabuma ye apelisa moto tata Nzambe agange Abraham kosala eloko te mpona mwana na monde te solo olingaka ngai tala na droite côté droite atala meme. Donc na place wana histoire oyo papa Fumalongo ngenda kuntima na 1963
oyo atambolaki korali Yerusalemu faki mpona kotala basite historique nde ntango papa molongo akomaki wana na ntango wana papa alakisaki bango nzete oyo ekangamaki meme. Alors ntango bakomaki esika wana papa molongo alobi te bon siko toza kosala dîner ndenge place oyo tata nzambe abengaki Abraham me na biso kosala dîner babumaki meme wana moto apasolaki apapaki yango tata Lunguba chauffeur na biso lingomba ya kala. Donc dîner ezalaki esika wana papa molongo pe vraiment makambo mingi alakisaki bango lobi te plus tard awe kosala mandako ya bakonzi bandako ya kolala na ndako oyo. Et puis alobaki na biso te quand ya monene ya bamusicien kozala donc bamisi bakobanda kosala na batour okomona plaine yango ezali bamosusu bakai kuna na plaine koyamba bapaya okomona bamosusu bazali awa. Donc makambo ezali ebele oyo ezali kuna na ndako ya mintini. Alors ndako ya mintini wana pekona bayebisaka biso te na 21 papa Simoke Mbangu abandi mosala na ye ndo pesoki aza koya a partir wala akobenga ne kuna ala katuka baza kopumbwa lokola mopepe ya ndenge tomonaka bakasi za kopumbwa. Donc ndo kisoki akomireka kuna akoganga kobenga na ye basalaki kukuma te awa na nkamba. Soki tolungu esika wana toye na premier poste wana makambo minene ezali na premier poste na kanzo tomonaka poete kuma na premier poste. Donc côté ya ndako ya Mintini kuna batima moko ezali kuna soki okumi place wana liboso bakotuna yo mbala boni okotaka ndako ya Nzambe na poso mobimba batuni yo eske ofutelaka karte to ofutelaka te baza kotuna yo mituna wana soki ofutelaka karte olakisi oyebise soki mbala boni okotaka losambo na semaine soki pe osalaka misala ya lingomba nde bakotuna yo place wana. Alors ntango oza kokota boye na kote gauche kuna nde boulevard ezali bato ya misala mabe ya maseke nde directement ye wana kei. Alors ntango topusani place moko ezali mwa rond point place wana nde nzela moko ezali kote awa nkamba ndenge tozali boye na mile oyo wana batema moko monene ezali. Donc bapavillon mabe nyonso tosalaka misala moto na moto asalaka basection nyonso ya mabe. Donc pavillon na makambo na yango pavillon na makambo na yango. Alors maintenant soki okumi pene awa na escalier kuna nde bayenge beni oyo bakotaka na kanisi tomonaka foto ya papa molongo papa dengenda kuntima azali kolwa ndako ya Nzambe na bafungula mibale minene. Donc nde place oyo wana côté droite batata baza komata oyo balongi pembe côté gauche bamama oyo balongi baza komata pembe donc baza komata na Yerusalemu. Mama makambo bele ezali kuna bayibisaka biso te tata Nzambe masuwa ya Noe esalamaka awa na nkamba. Tango masuwa wana esalamaki na nkamba mbule beti nde tambolaki ti kuna na banana. Tango bakumi na banana nde tata Nzambe tuni Noe bozali boni na kati na masuwa alobete tozali banana wheat. Donc tango mai esili masuwa wana ezungaki na nkamba kobanda na mwa ya moko kuna eza kuna ekoti na fleuve ekoti na pioka ekoti na tunungu ala masuwa ekumi na premier poste wana. Mena masuwa ya Noe wana toyebi te ezali wapi. Me oyo bazali na mwa bososo ya molimo baza koyeba ete masuwa wana epikami esika nini. Donc nde makambo ebele na premier poste. Soki tolongo esika wana nde tokei na ndimba makondo. Na ndimba makondo kuna nde bilanga papa Simoke Mbangu ezala baloso oyo papa Fuma Mbanda azali kosalisa papa Nsonga Nzila ezala bitabi ezala bakana sikre ezala malala. Donc kuna na ndimba makondo kuna nde papa Simoke Mbangu na papa Fuma Longo ayaka tulu moko awa na nkamba bayi kokutana na basali bamama Mikali batata John Mayanga batata Zole Mili batata Ndangi Pierre
nde amemaki bango kuna kote moko na ndima makondo tango amemi bango kuna babondele tango babondele nguya molimu ezu bango vraiment basepelaki mingi balobaki makambo ebele balobete kala tokutanaki na mbuta mutu mesikoyo toyi kokutana lisusu na mbuta mutu tango bazongaki basilisaki nde bazongaka alokuna na ndimba makondo tango papa Fumalongo atambolaki na 1963 papa dengenda kontima alobaki ete après 40 ans na kotambola lisusu na basite oyo nde na 2003 wana na 63 ya papa Fumalongo atambolaki 2003 nde biso tozalaki na molongo papa Simoki Mbangu kengana mokunza bule nde amemaki biso alo tango tokomaki na ndimba makondo abengaki ngai tata umba papa eske omemaka batei bisika oyo ngana yo papa na memaka te po likambo nyonso ezalaka na lutumbu ya elobi eza ndenge wana likambo nyonso ezalaka na lutumbu me banda lelo oyo bisika nyonso tozali kotambola soki ntango ekoki memaka batei pamba te ntango ekoki po ete topanza sango tata Simoki Mbangu na mokili mobimba nde kuna pe papa Fumalongo alonaki likemba soki na bosani te na 2014 likemba wana ewumelaki mingi alors soki tolongo place wana pe site wana pe se mboko orali Yerusalemu po ete batonga ale tomate na Kandabola kuna na Kandabola na kanisi toyebi histoire ndenge toyokaka papa Simoki Mbangu azalaki na camarade na ye papa Kompenda alors bakendeki koluka eloko ya kolia na zamba batambolaki na zamba bazwaki eloko te naye bamemaki linyoko alors tango bamemi linyoko na bango na bozongi na bango bakomi kuna na Kadiabola na tango nazalaki kombo ebengamaka Nseolo zumbu ya Nseolo alors bafande boye baloko te bandika na bango papa Simoki Mbangu pasoli ndika wana ezalaki na potopoto wana ezwaki na Yelambe tata Kompenda vraiment na se motima abetaki libako maintenant papa Simoki Mbangu ntango amoni ete camarade na ye abeti libako papa Simoki Mbangu potopoto wana akomboli yango atina na loboko na ye tango atina loboko ole abaluli potopoto wana ekomi ndika apesi tata Kompenda lia ndika tango alendika vraiment sikre ya ndenge wana na ndika wana nzoka nde ezalaki leso mobimba ete place wana bongolaki ndika popole ekomi ndika malamu alors biso mpe lokola tondimile papa Simoki Mbangu soki tondimile na motima moko akobongola biso po ete tozala ndika malamu po ete wana ezali leso ya motu na motu ndenge tozali awa alors ndika wana mpe kuna topesaka lisusu histoire ya nkolo Yesu akendeki na Kana Galilée na fete ya mariage na mariage ezalaki ya ye te azalaki invité ye na bayekoli na ye mama na ye mpe azalaki na nzela ntango bakomi na esika wana masanga esilaki mama Malia epesaki epasi mingi malgré fete ya bango te me ntango masanga esili fete ekobeba akei epai ya nkolo Yesu alobi ete mwana na ngai masanga esili me na tereme nkolo Yesu alobelaki na Biblia mwasi likambo nini biso na yo ezalaki peut-être kosabote te me ezalaki kaka tereme na ntango oyo wana bazalaki kolobela alobi ete mpo na nini mama likambo nini biso na yo ntango nango nano ekoki te donc nkolo Yesu amonaki ete ifo azela lutumu ntango na ekoka po ete abanda mosala me mama na ye aza kopresse ye me nkolo Yesu amoni ete mwa ete nayokisa mama na ngai soni ezali te alors mama na Bible ata réponse moko tomonaki te me mama na ye monaki ete toyokani na mwana na ngai directement rapidité koyebisa basali ete likambo nyonso mwana na ngai koyebisa bino bosala yango na place wana nde makambo ezali ya minene na place wana bon mena fete monene bato bauti bisika na bisika bon mama Malia azwaki likanisi ndenge nini po ete atinda mwana yasala ndenge wana esoki mwana na ye azwi esheke na ebele ya bato ndenge wana se koyokisa mwana esoni mpona nini mama Malia eske likambo nini ayebaki na mwana na ye po ete atinda yasala ndenge wana donc ayebaki ete mwana na ngai akosala parce que kobanda bomwana na ye makambo mingi nde azalaki kosala ya kokamwa donc mama Malia azalaki sire na mwana na ye te akosala miracle awa
donc biso kilikambwana nde yango za komona ndenge tozali kondimila papa oye yekaka tozasile parce que moto na moto aza na batémoignage na ye na bapapa oyo ndenge bafandi boye alors nde kuna tolobelaka ndenge wana abungulaki masanga mai ekumi masanga papa simoke mbango abunguli ndika kopole ekumi ndika malamu alors biso mpe malgré toza na biso bato mabe na mateyi oyo tozali koyoka malamu changement ezala tobongwana tobotama mbotama ya sika alors ntango tolunga esika wana mena toye tokamati nzela toke na madinga kuna na madinga esika tata mwasi azali wana nde bino moko boyebi mina mo moke moto oyo boyebisaka biso yango nde. Merci papa. Bajene oye. Tolandi te. Sika na 1989 na tango ya 5 mois papa bafandaki awa na tango wana carte d'Afrique emonanaki nde sika papa Mfumalongo papa dangena kontima apesaki nzela ya koyeba bisika nyonso wana ndenge papa Wumba atangeli yango mutuna eyaka na biso bandimi na papa Mfumalongo papa dangenda kontima na bisika nyonso wana totangi nguya ya tata Molimo Santo ezali kaka ti siko bie esila ezali papa ezali papa ebakisami ngeta papa po sika wana nde papa Mfumalongo alobaki boye me toyebi ke nguya wana ezali me ntango na mpasi mpona nini tozoluka banzela mosusu tozobima na nkamba tozokende koluka nguya wana esika mosusu likambo nde yango wana ntango wana nde nzembo oyo eyaka na biso bandeko na biso yake mvula eke likambo ezali awa kasi biso tozali kobima tozokende koluka ngo esika mosusu papa Wumba na yo. Merci papa. Mama Clément yeka na Lucas. Donc ezalaki na 5 mois tango carte d'Afrique ebimi Mfumalongo papa dangenda kotima bengi papa Kompenda alakisi ye bisika nyonso wana bazwi papa Bobe batabula na bisika nyonso wana suka nde papa dangenda yaki kotuna bisika nyonso wana makamusi nyonso wana nguya ya tata Molimo Santo ezali to si esila nango toyoka nzembo kasi tata Budinga lele koko. Merci papa. Tata Budinga lele koko kuzulu bimangu binini bimonike neko nzabi wabene mbotete yete somo motemo muza bena muntiza putuba widi bimangu bibwidi munti ya Kongo bena nufwidi mfie lakini kwa yungana Tata Budinga lele koko kuzulu bimangu binini bimonike neko nzabi wabene mbotete yete somo motemo muza bena muntiza putuba widi bimangu bibwidi munti ya Kongo bena nufwidi mfie lakini kwa yungana Lwedera yuvula nzabi wabene mbotete yete somo motemo muza bena muntiza putuba widi bimangu bibwidi munti ya Kongo bena nufwidi mfie lakini kwa yungana
na ningale lobi boy tata awa yo fandi kuna na tata mudinga lelo koko kuzuru dalikolo makamu mingi emonani nzambe apesi mioto ezoko nakisa pole na mokili bato oyo bazali na mokili ya poto bazali komona makamusi oyo ezali kokwea na mokili ya Afrika kasi bino mbakolo ya Afrika mosala kotelengana sio balebi surtout bato ya bakongolais bena nuvuidensiela kuliko yungana biso bala Congo eplasi likambo yekwela molimo mosantu ya mosala kotelengana kokele koluka mangoma ya bapaya kokele koluka babikudi toloko tika nzambe molimo mosantu o andimaki sacrifice munene mpona kobikisa biso totiki ye na mawa tozokele koluka banzambe o bazangi bonzambe ezali mabe yango na batuni biso lwenda la yuvula tokele kotuna letotina mikili wana mpo bango bayebi nzambe apesi biso mioto oyo kozali kolakisa pole na kati ya mokili bango bazali na mokili ya poto bayebi makamusi oyo ezali kokwea na kati na mokili na biso kasi biso bamikolo mokili kaka mitelengano yango wana na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu bongo soki tolobi biso bakolo kitamba tozokotelangana ya solo mpenza papa ya solo po ete na kati na biso oyo bazali kokende na mabikuli kokende kotalisa makambo bazali na kati na biso mpe oyo baza kobikula na kati na bandako papa bazali ebele ingeta papa sikoyo tata simoki baujangana te biso ingeta papa alobi totika bomanso tokolila nde awa eza boye te ingeta papa oyo ndenge Ajax akolobaka ete safu ya biso bongo oyo kokweyaka bato bosika bazoya kolia yango oya tokosepela te papa donc elingi koloba ete biso bato ya liboso bato tofandi na nkamba biso nde bato ya liboso tokotosa mibeko tokotosa manso oyo papa Simoki Mbanjanga naza koyebisa biso bongo nde bato bakouta musika baya kozwa exemple na biso papa Mfuma Longo papa dengena kuti balobelaki yango ndenge wana eza boye te lisolo moko nayokaki nayebi te bato ya kabinet soki bazali awa moto moko ya kabinet aza te nayebi te papa Jaki soki oyo message ozwaki eke mopaya moko aza kofandela biso awa oyebi lisolo wana wana oyebi te ke mopaya moko aza kofandela biso awa donc elobi ete ilaka ya bapapa ezali kokokana mopaya moko azouta Amerike aza kofandela biso awa ya mwana na ipaka kotangela awa baena bango wana ebandeli te esika wana malamu tobongisa toyokani tozala te lokola nzembo batu koyembela biso awa donc nzembo wana ezali koteya biso eteyi biso soki toza na babikudi na bakati na bandako oyo na bakamba bikudi bazali tolobi te bazali baza ebele na sese yango papa Simoki Mbanjangani aza kopekisa biso makambo wana to mipesa mingi na bolingo mibeko mpe misala na ntango wana soki aza kotinda biso na bolingo tozala na bolingo ya nzona meso te ya nini
motema mpenza na misala ezala teke l'essentiel ke bamoni nga na mosala mais ntango oke na mosala ale oke na badistraction baninga oyo fo basala mosala ndenge esengeli yo otieli bango bahistoire bato olobi basala mosala ale basekaka bahistoire baye bazali ebele bongo na mibeko ozomona ke tozali kotosa mibeko kasi na se ya motema oza koyimbayimba nayo bazali ebele surtout oyo mobeko balobi eke dimanche tolamba te mingi tozolamba na biso kolamba so bakoloba ke soki nalambi na mafuta bakoyeba ete nazolamba mafuta ekoyokana atie kaka mai na tomate bazali orke tata molimo santu biso nde atieli motema tolandi maloba ya papa denge na kontima abi tokomi pene ya kokoma na esika wana donc soki akotia bataka bamama bandimi donc moi regret na motema mpo azomona na ye eza boye te yango papa simokimba mutanganda lobieke te tosala mosala na ye na nini na solo onzembo oyo ezali korapele biso ntongo nyonso avant tobanda likambo nyonso nzembo wana elakisi ete azali komona biso akebisi biso tosala likambo na ye na solo ezali teke na motema oza koyima na yo na libanda oza kolakisa ete ezosala boye yango mabanza mpona lelo tozwi baleso makasi tosukisi wana okombo tata mwana mpe molemo santu amen